Allô? On le dit ça, puis comme na icolore, na l'équipe dans la régie des eaux. Na cette autre idée, il passe na comment tout na wat. Côté ni. À espace les trophées par Maman Dorine. Bah ça là. Ok, c'est bon. Mais franchement, au bout de Nini. Non, la première explication. Sérieux, t'es dans maman va aller quelle na bois comme il est vu hein. On dit que lemba, on peut pas ma na la première explication lemba. Na bibi. On a quitté la super. Là où il y a qui régit les eaux. Même donc c'est quand juste quand icolo ah on regarde icolo na bibi à l'important on va voiture na kala. On a sur sa photo. Na bibi. Na combien là le question on a les triomphes on va pour les trophées. Les trophées. Il y a beaucoup les triomphes plutôt. Les trophées. Il y a pas toi on a dit. OK, voilà. Au moins ils sont en ligne super. OK, boy. Au tout ni la régie des eaux. Bala qui sont régie des eaux sont comme wana. Au tout ni qui colle les dés. Tout à partir de au tout ni qui colle les dés ba la qui sont comme ni qui colle les dés. Partout au télé ma quelque chose na point na tout na point oyo. Obika na zo restaurant les trophées bala qui et pas maman Dorine batala moi ça moundo parce que couleur on moi ça moundo ara yemo ma Dorine batala taille ya moundo nous avons lié ça peuple congolais je te dis na ndenge ya bypass on qui kaka qu'une marché autour ni kinkole de ba demi yo restaurant les trophées malamo comme eza pesa robunga te ya awa ne ici yo moni biloko yo linara yo sara bila oh moni nyesma no bitlanga za kuna États-Unis wana demain alors à se retrouver awa bio on patasa on ituma toto on ni limbondo omoni nyonso nani bapondo baswahili ya ngubo balingaka awa elle m'a dit manger chaud et fini l'affaire au prix le plus bas. C'est que ah maman a pas ma tarif montant moukier donc batunio ça ba na poto ba na Kinshasa ba livraison à domicile on a pris moukier au lia mais ba ça maman Dorine bata la confiance on a meké lambeli non na lié mbisa munene mais ça batunio mais chez moi bilo c'est to lingaka au moins les ba congolais mutu ba lingaka ko lia bio mais ba na ba moyen ti parce que ya zawana oli ko lia bio na primo ka moukier ko lia no bio na donc tout o lingo ba to bampakasa eza bangando nyonso limbondo pe awa toko to mona yaka ko ya livraison pesa domicile eza na bisi yo saka na te ko ngoko ka boye awo ye mais fona lia non yaka le bisi ni na kundi mwana mama yaka mama ke explication bien ya fila ma ya on vous ndeni elle lenga restaurant les trophées vous pouvez si la rara Dorcas restaurant les trophées et Zoamine avenue à Winnie numéro 19 na commune ya Lemba Kolia bio Allô, bonjour et bonsoir, bienvenue sur notre chaîne Bolokoko officielle. Merci d'être là, merci de liker et surtout merci de commenter et de partager. Merci na abonné na biso, merci na batutu oyo balingaka Dorcas Bolokoko Abakuko et Gauloise. Je vous aime tellement, abonnez-vous massivement et partagez cette vidéo, likez, commentez. Je suis Dorcas Bolokoko Abakou certifié, Gauloise aussi certifié. Merci na bande konyonso oyo bolingaranga ba Gaulois ba gladiateur vous ébélé hein o bolingaranga en tout cas merci na bino bo s'abonner massivement et puis bo partager vidéo oyo na pour na bino pour na rolobela bino un grand merci à Sam Coucou les nécessaires moté mémé coucou merci à Hervé Michael l'homme à battre l'ingénieur et merci aussi à Maman Zozona 1 de Batunyo Swalingaranga na petit bino bah merci et puis bah beauté merci encore une fois de plus na batu o bazako s'abonner en jour et nuit na kat na chaîne na bazo tika PV espace ils sont là car après on vous s'abonner merci na bino merci à mon homme que j'aime beaucoup merci na Batunyo so voilà en tout cas les loups n'avaient vraiment le courage je reçois la vidéo parce qu'il y a la vérité. Mais je signale d'abord à tous les Abakouka, bientôt, maman Monique, tout s'est préparé, ma boko refungwa, mama kola refungwa, miss refungwa, mama toya refungwa. C'est là, j'aime, cher ami, tout s'est préparé parce que d'ici la maman Monique arrive, en tout cas avec l'impératrice Sila Bissalou, la maman de tous les Abakouka, tout la bongo, maman Monique, d'ici là,
to bongama maboka kofungwama makolo kofungwama miso kofungwama munoko kofungwama nyonso kofungwama. Je vous aime, cher ami. Voilà, merci beaucoup. Bandeko ba bolingo nalobi na bino nazalaki na courage à refaire la vidéo te. En tout cas, le retour m'habite avec na courage te. J'avais tellement de choses à faire, avec mon bébé, namoko la santé me dérange, j'ai fait aucun hôpital, que ça la rozonga yeka ça makambu. Occupe-toi de l'enfant, tout. En tout cas, le là qui n'ont ça la vidéo te. Mais ce qui m'a poussé Yakoya, il est que les 17h, je peux dire, Yakoya ou ça la vidéo oyo, et ça vidéo ya mobile ya bijou la reine. Raïssa volume ma télévision. Alors un peu tout ça, Raïssa licencié dans sa famille. Et ça n'a pas si j'ai donc comment je peux dire non qui passe si ma kasi. Bon mon ya tozo le banabino ke Bellevue azana misala mabe bozo ndima bisote. Tozo le ba ke Bellevue azana misala mabe. Bellevue azana muta ko vendre na communauté te ni na société. Beaucoup de gens bozo le biso na commentaire bolingara Bellevue te bozo finga Bellevue boe te za ma finga te. Eza mabil maloba mususu soki balobi na mutu eza injure te. Non. Parce que ngano na fingi Bellevue te. Bellevue ko finga za ba fingo mama na yo, tata na yo, koko na yo, ya mama na yo, ya tata wana eza ma finga. Mais to yaka nyoko la vérité na Bellevue, ça fait trop mal. Quand j'ai regardé cette vidéo, na moni ba mpese na ba mpuku ya Bellevue bazaki wana o ba banda ko poser mon bala bijou la reine question, j'ai eu mal. Ça m'a fait trop mal. Bandoronanga. Et ça n'est pas si makasi. Bellevue roya le baquet, yé moutatindi bangote, bake no roya mobala bijou, to baluka mobala bijou, non. Parce que bana mibali wana o bayambi mobala bijou, ba travaillerait pas Bellevue. Prévenez tout ce que Bellevue a bisara bango. Babanda obenga batuna kombo sila. Nani. Bon moi tu balonga ba kuma ba madame. Muta pesa bango idéologie wana obenga ba madame et elle quoi na respect c'est Bellevue. Bellevue. Ça fait trop mal Bellevue. Ozo na figure ya ba innocente. Mais quand tu n'oses mutu mabe ozo ya opola. Vraiment ozo ya opola. Comment vous pouvez utiliser ex ya muninga? Comment tu peux utiliser ex ya muninga pour aller dénigrer moi si na ye? A humilier moi si na ye pour retomber la yo Bellevue. Est-ce que c'est normal ça, cher ami? Bon, tu l'as non, bah j'aime, pardon. Mettez pour moi déjà beaucoup de gens bandeko. Est-ce que vraiment tout sur la PMB, est-ce que Milo Raboye, et coquille ko sala ma Bellevue? Ozu ex ya muninga, eza lo kwa yo, bazu sudiata, bayenye na télévision, loba ma be ya Bellevue, loba makambo Bellevue. Comment ça va te faire? Et ko sala yo ndenge nini? Est-ce que yo Bellevue so bazu ex na yo moko bozalaka na ekala? Mobali moko be soit disant bozalaka na ekala. Bazu e bayeli na télévision, aloba a parlé ma be ya Bellevue. Ozala battu, ça va te faire du mal. Et ça le passe na ningo saranate. Mais pourquoi l'euro peut-être yo encore supporté te? Tu as permis que basala muninga. Non, cher ami. Et l'euro te rend bon saneli, kolona nyonso. Toi ba congolais, wana el boso. De deux, ni kolona nyonso. Mokeni na biso za nzambe. Tu rend bon sanango. Tu rend ko luka plus ko ya ko détruire muninga plus. Ko bisa muninga plus pasi. Ero yo muninga pasi hôtel ateke muninga auto bandaki na ndenge nini Bellevue. Yo za muta ko futa bijou la reine monnaie de singe oyo futi eta. Parce que pour moi je dis ça, ils ont monnaie de singe oyo futi bijou la reine. Banda bijou ayo senga si la pardon. Non nous na moni place bijou la reine a fingi yote Bellevue.
En tout cas, il y a des vidéos. Oh, déjà, Bijou a sali pour nous finir au belle vie. Parce que jusque-là, depuis que Bijou a signé ici la pardon, il est lourd. Nga Dorcas. Non, on a mon vidéo, à ta mon côté, Bijou, la reine a fini belle vie. Le contraire, avec pour éviter qu'on le la combo na yo. C'est que yo ça la bien comme on a battu bas na scène yo hein. Et ça la bien comme on a maman mobimba loko la Bijou la reine. Moi si mbinga loko la Bijou la reine se prononce na télévision qui azali porte-parole na yo. C'est que ça qui yo bien. Ozali qui nango toujours besoin que Bijou a la porte-parole na yo. Et au moni qui a renoncé à l'obi non. A boy na ya tel niveau na ya tali que yo. Er ya zo régner Bijou la reine. Azo lata ba Bijou. Azo so la succès Bijou la reine Kinmanzao. Yo zate. Alobi non. Il faut la mettre à la place nanga. Outoloba, Bijou la reine, a se prononcer à porte-parole na yo. Elle a par mon bali na ye ou comment? Moi je me demande ça. Vous excusez-moi. Allô Ekula. T'as moi si va me rappeler s'il te plaisait là. Vous excusez-moi, pardon, les capables de ramener bien qui n'a ta vidéo. Ça fait trop mal, cher ami. Maman le la Bijou, maman mobimba le la Bijou. Donc ben il faut qu'il na besoin Bijou la reine a toujours na fait na yo maté la cahier au commissaire Zoba non. Elle a renoncé na problème na yo. A boy ko la mukala na yo. Au comité na niveau ya roluka ex ya muninga pour na reduminer muninga. Pourquoi faire? Mais ben vu comment on a dit que Bijou on a peut-être un Bijou à ça ba secret ne peut belé hein. Si peut-être les lois ko établi on va déstabiliser yo n'oublie pas belle vie. Peut-être qu'on déstabiliser yo. Ce qui est le bi aïe peut-être on a un secret na yo na télévision. Aïe peut-être qu'on a oh yo za yo. Peut-être ça va te déstabiliser aïe. En tout cas bon une solution peut-être artiste et comédien. Au moins il peut nier so yo hein. Tu remontes à un TPC au thème la belle vie parce que belle vie ça la ma bébé. Non tout le monde est-ce que peut TPC TPC et thème belle vie. Mais si c'était si là, bolinga ki boye motele maboloba. Benze ki oluka ex ya muninga po bavandisa ye Nicolas Masanga. Nicolas bière. Donc venir que Bijou la reine na mobali ne baba na bato kuichi penza na ndenga mabete bolimbisanga. Donc Bijou na mobali bazaki bato kuichi. Baba na kozo bango na Masanga. Le Bijou au renoncer longwe mais mobali no atike na vie ya Masanga bazuye na Masanga tani ba otangele baba bouté ya Masanga oh ya meli quelle humiliation. Bazo tangele ba bouté combien Masanga oh ya meli depuis babandi. Et puis il est libre azo le papa lobi je remercie maman Bellevie na lingake mingi bola moleki ebele bola munyu leki ebele papa est-ce que yo eba ki Bellevie. Est-ce que Bellevie ka dans le vide ayebi na yo erikité à la mouika na temps boy avec soutenir libala na yo toi soutenir yo tout cela no pembe na koto yo Bellevie ka boy un bon matin Bellevie se réveille lui non je dois aider papa Eric ayebi yo te siko bimelité na pesi mon sang tout raison tu as boyara yo parce que na mo mobali moko est censé pour vrai mobali ata asali divorce na mwasi na ye ata bazwi ba problème ndenge ni na mwasi na ye mwana mobali wana akoya na télévision te po aluka adune mwasi na ye wana vrai mobali mais yo za mobali te tu t'es rabaissé pour na ba bouteille ya Masanga papa Eric Emilie mwasi na yo ex na yo o bozoka te revendre ensemble tu mo sepela ka bobimisa ba mo bo balana OK ko humilier pour na bouteille ya Masanga bandeko na ngai bozomona makambo batoloba te tozoloba Bellevie bobengana na société na communauté bolingi te parce que Bellevie aza à la base ya destruction d'artistes et comédiens belé. Comment Bellevie a utiliser ex ya muninga pour ya ko détruire muninga? Comment ça se fait pas pour aya ko duminer muninga na télévision ezalaka te ça se fait pas cher ami. Vraiment
ils ont raté. On a ex Mouninga na télévision pour dumner on rabaisser Mouninga. Belle vie. Parce que moi il m'a bijou paye bien faut mon aboyer. Bijou la mettre la belle vie tolo na télévision la patronne la nani on mettre la tolo na télévision wati. On y a quoi adorer belle vie na télévision voilà aujourd'hui on va salir yo. Été ya yo sa volume. Été ya yo. Voilà aujourd'hui on va salir yo. Vous savez combien de gens va quitter pas là, va longer pas là. Ba beba na pena là, il va propre famille là, mais on n'a pas ces temps là, on dumne mutuana. Donc ça te voit que bijou, tu le oyemi et plutôt belle vie, oyemi que bijou avec qui est l'homme par bi va défoncer en ayo. Il y a un moment où on regretter bijou. Vous excusez là? Il y a un moment où on regretter bijou. Pour avoir humilié bijou, ok, on lui connaît ex, n'a pas dumne yé. Bandero nanga ba artiste et comédien. Être le baranabino, c'est pas dur que tu l'ingarabino tété. On vous aime. Parce que vous avez battu vos CPCRABI sur la bandaku. Mais ce qu'on vous demande seulement, belle vie, Aza Moutarouvan dans la société. Aza à la base, il y a destruction d'artistes et comédiens ébélés. Bon, voyez moi écarté, bon, moi, quand moi, na mbongo na yété. A comme il faut utiliser bino na mbongo na yé. Est-ce que c'est normal ça? Et puis, belle vie, Aza entouré na batata mikolo ya babumu minene. Oh, bah, mon yelo, bah, puis la conseil, on peut sa belle vie, t'es bah, na pas le bana pété. Et puis, belle vie, yé moko. Ah, donc, moutoroté, les mêlés, le bana di kambouboué, aza pété. Et ça passe, hein. Vraiment, et ça passe, makasi. Ça choqué, hein. Donc, si c'est belle vie, que bijou a tika la moussala na ye, bijou a la ko défendre ye, et là, qu'on a créé problème, on est une belle vie. A que ne kotinda, ta kuchi na ye, wana ba que ne refinga bi, ba que ne luka la bijou, quand po bijou aye ko senga fi la bisa lu pardon. Et là, qu'on dérange belle vie. Est-ce que pardon o bijou a senga ki fi la? Pardon wana bijou a finga ki yo belle vie. Est-ce que la pardon wana bijou le bati na mabe? Pardon wana bijou a senga ki yo nini? Na pardon o bijou a senga ki fi la. Bijou a fait le roté, a fini yoté, bijou a fait décider à réparer partout en fait. Bah tout le monde a un problème à réparer. Quand tu as eu le monique, le col de l'ingarabatouba, il y a dit que non, bijou a donc comme un bâtonnier en sauté, il faut n'a délaissé, n'a tikaye, n'a abandonné. Yonde moutoboyi mouninga boyoté belle vie. Oh belle vie, respectez bateau yokouti na moussala belle vie. Bijou, elle va faire la vie sur 28 ans de carrière. Belle vie, on se l'a 20 ans de carrière. On se le dit. À ta 20 ans de carrière, belle vie, au salité, mais on a respect et micro, on a yoté belle vie. Pour l'ambon, belle vie, tu as quoi? Nana tout, non, on a bon, il y a la vie sur famille, na yo. Non, si vous continuez à dire, vous allez voir des tozalara. On sentit que Bano va connaître une vie choco. Belle vie, on a bon, on a le baranabi, il y a la vie sur famille, na yo. Bon, on est là soutenir l'artiste, mais il faut aller de l'autre côté. On peut utiliser Nicolas Mbongo belle vie. Est-ce que yo belle vie n'attend on union so bijou à saler yo moussala? Moi si ya batu a se rabaissa trop bas, dur que n'a pas porte parole ya belle vie Candy. C'est grave, hein? Nani a finga bijou te pona yo belle vie. Au qu'on foute bongo te, n'est mis son ba ma bébé cher ami, bon tu la rends ba j'aime. Tu ne peux pas payer un bijou monnaie de singe au yo foutier. Il fallait se souvenir d'un temps où le bijou a fait la qui au moussala. Et puis mon bali, mon papa Eric, tu es insensé à niveau mon non, mon bali est insensé le roi yoté. Non, mon bali est insensé le roi yoté. Parce que même mi balo ba hôtel la biso awa, on va divorcer na basi na bango, bazara na mille respect na basi na bango. Mais si on mon bali a un respect na moi si na yete, c'est qu'à lâche.
eza yo papa Eric oza lâche est-ce que ti bovandaka na bijou la reine bijou asalaka kaka oyo mabe wana molemo bijou te mabe kaka elekaki ebele basengelo pardon est-ce que biso toyebi yo papa Eric toloba mpe vérité toyebi yo te on te connaît pas biso toyebi yo te on connaît bijou la reine la star c'est bijou la reine papa Eric yo oza star te soki bato wana bavandisi yo na babiere ya masanga mpo baloba na yo c'est par rapport ya kombo ya bijou la reine so kombo ya bijou la reine banga bayambo na télévision te tu es sûr la star c'est bijou la reine yo oza star te mpo bijou asali yo ozala reconnu bijou asali yo oyebana o star te papa Eric tu n'es rien tu ne peux pas venir il y a qu'on lui raconte duminer bijou la reine à la télévision non kokumisa belvi muto peut-être yena mwasi bana ba problème ba mésentente yo oyebake bolamu eleki ebele même si ke apesa bino ba million na libala yango ya bino lokola toyebi ke ye azalaka komane marraine koparenyaka mabala nyonso me ye moko abalaka te il fallait ovanda mpena oraisonner obi te na minute oyo belvi wana na mwasi na nga mai nakura ezoleka te je ne suis pas obligé ya koya na dénigre mwasi na nga na télévision vomena tika mais tu t'es permis ya koya kodumine bijou na kati ya télévision c'est grave hein? C'est grave cher ami toluka tobongisa vraiment toluka tobongisa papa Eric mobali ya soni omoni nze moblanda mosaka yembi eza yo papa Eric mobali ya soni papa Eric oza mobali ya soni likolo ya bouteille ya masanga tu te permis ya kodumine mwasi na yo bakabeli yo mbongo te mpona yebiki après mission oyo nde belvi akotindela yo mbongo parce que c'est comme ça katambolaka soko obeti eloko moko amoni frappé après sende akoluka tindela yo mbongo belvi ingrate que tu es tu n'es pas reconnaissante na bato basala bolamu yango moni yo okosuka mabe le karma existe lelo ndondwa na yo sepela mais y aura un jour belle vie okofuta bapokase okofuta misala no ya mabe nyonso ozosala bato okofuta yango tu vas payer de l'argent na bato bafinga sila ofuti bambongo ti ofuti bambongo na tout l'équipe ya bato bafinga sila obosani mais mukolo moko ezali kaka bato yo futi bambongo ofutaka bijou moko afuta afinga sila azalaka paye période mais ere aye azongi mutu aye ofinga pardon i mutu ndenge moko ndenge mpe bato ozokontinue kofinga mbongo bato wana bakoyaka kaka kobanga no te bakoyaka kaka koloba oyo eza yo plus tard même pas aujourd'hui demain bato wana bakoya belvi luka bokonzi alola tika kodétruire baninga soko kaboya na muninga esili kolinga tika kaboya na muninga oya kodétruire ye bokaboya na muninga oya koblesser ye toi tu sais combien comme bijou a regardé ces vidéos combien bijou a battu à ces moments combien yango na vi bana basi oyo eze kombela bijou la reine ete ya bino mwasi na mobali bozala na niveau akwiti moko te eza mabe bijou ya moko mutu akwiti oke kolinga mutu akwiti voilà mena barésultat parce que soki ozalaki mutu akwiti mobali ozalaki mutu masanga te banga bavandisa boye te parce que un homme inconscient s'il vous plaît bakovandisa ete nde bavandisi papa Eric bana poser ye baquestion akolinga yango te akomona yango makasi mobali aza na conscience ke mwana mwasi topasana ye baton ebele babon moment ya mauvais moment akolinga yango te mais tellement que mobali ya bijou la reine aza mobali oyo aza inconscient accepter bêtise wana de venir duminer sa femme na télévision ya boye bozolinga toloba te belvi soki baartiste bofungoli miso na mwana mwasi o belvi te ebele bokolela awa aye kodétruire communauté méchante fille mwana mabe okofuta plus tard tiango na mutu na yo le karma existe oyo tosalaka na se efutama na se efutako likolo te ne crois pas ke oyo osala baninga ekofuta na lola te kaka awa avant kende awa kana efuta o eza pasi naoki pasi na motema mpona bijou bijou soit forte eyaya eza na biloko oyo omemaki fo asime donc belvi azoréclame oyo ozalaka na domestique na ye
Ah, bijou, réclamation non yango wana. Belle-vie te réclame. Ose la kaka mwana musala na ye. Belle-vie a zo réclamer yo. Et te yabino. En tout cas, moi, je m'arrête là. Je dois m'occuper de ma fille. Bisous là-bas, je vous aime. Bye bye.